exemple na lobaki tozo continuer na ba exemple oui ba loi établie dans ba famille ba pekisa bobala. Pourquoi? Parce que bakoro basala ba deal moko basala ba échange peut-être ya pour azwa mbongo ebele et na mbongo a sacrifier mabala. En fait toza na domaine à libala parce que tozo lobela mabala yaka mabala te mususu eza bako sacrifier misala mbongo bino na famille na bino mbongo ezalaka te bato bako koma jamais ba riche soko meki ko banda neti mwa ko bonga. Donc to lobela mabala dommage que wana ezaka nazo flasher yango mona bato ebele katango akomi na mbongo akufi balie te eza automatique eza te ke akomi na balie po akomi na mbongo eza ke ba loi établie eza na famille wana bato babongaka te mpona ba raison. Napesaki bino exemple ya ba rekabiti na Bible po ba vivre longtemps bako vanda na bandako te bango fo bavanda na batante po ba vivre longtemps bako melaka 20 te po ba vivre longtemps. En fait c'est ça na ba famille ebele bokozwa mbongo te yango moni mbongo eza pasi epa na bino osala nyonso mwana mobala kosala osala nyonso mwana mwasi akosala oyeba luka mbongo soko simi mbongo evanda na maboko te bino ekomama bongo ke bokokoma ba riche te. Oui c'est ça des lois des établis. En fait il y en a beaucoup mais to olobela kaka ya mabala yango bomoni na tikali kaka na domaine ya libala mais misusu so nzambe asungi peut-être na bathème musu autre développaka un jour toya kolobela ngo. Donc flash wana na pesi yo certainement ta musu se retrouver na réalité moko oyo ezo compliqué vie na yo. To continuer bino ba sacrifier mabala yana ba famille musu bokobota mais bobala te eza pe na ba famille mususu bokobala na bino mais peut-être bokobota te. En fait babiloko wana ezalaka mais to wana domaine ya libala bakoko to pe milimo efacilitaka bakoko na bino bamakambo moko boye. Toyebi nayebi témoignage moko bapesa biso non mosali na nzambe moko apesa biso témoignage na kananga akenda kotika accompagnaka oncle na ye na chasse alobi baluki nyama za te alobi oncle asala prière moko alobi ya mona te ke onde ezala omoni antilope na musika batire rien asala démonstration moko après abeti munduki dans le vide pa munduki ekei eke kotuta soki na nzete soki wapi soki nini amonaka puk makile ezobima nyama akangi gibier. Mais en réalité eloko ezalaki te. C'est ça en fait ba facilité ba makambo moko boye en échange ya ba valeur moko boye. Vous voyez un peu siko olobela sur libala olobela sur libala et sali ke bino bokobala te. Exemple musu na pesaki eza mwana mwasi mususu ngeno kobala selon ba loi établie ya famille na bango yende fois sala mbongo pona famille na balolenge moko boye oka bazwa ye bakomisa ye nayebi te yende mpunda ya famille selon ba rituel o basala eza ke ya kobala te okutana mwasi ya ndenge wana. En tout cas tu vas te créer des très sérieux problèmes. Libala osimba te mususu pe soko okebi te baoboma yo nalobaki yango l'autre fois napesa exemple ya pasteur moko ntango azala jeune wana abongoli na motema takuta na une jeune fille na okata na mokuse la fille alingaki tellement à chaque fois baolinga bakende na acte sexuel la fille azali na baretenir azo résister un moment tali le frère na miso miso ebimi ndeko mwasi ayebisi ye na lingo tellement na lingo kufa te asusumuki ona kufa te alobi oui eza parce que ngane munasala mbongo papa na biso veut dire mobali nyonso abimaka na nga akufaka. En fait des femmes comme ça existaka mibali pe ya bongo bazali ezaka bana basi te. Il y a des hommes oyo okutani na ye yo moni ke nozu mobali pe obala mais oke komicréele ba problème ou encore bolingani ya solo bolingani na ndenga solo mais neti na famille
ya kobala te à cause ya bamakambo oyo, à cause ya oyo ye aza, et tu auras de très sérieux problèmes. Mususu akobala na ye mais ana modèle ya mwasi moko oyo il faut ya bala to lolenge ya mobali moko oyo il faut abala. Voyez un peu. Et surtout ba famille ezalaka bauti na ba descendant babenga onini ya ba trône ya ba kiti ya bokonzi. Vous voyez, mwasi azata mususu princesse na butu to reine, de même mobali mwasi oto mobali oya kokuta na na bomoto bo na vie normale bolimbisi na okene mbango, c'est parce qu'on n'a pas vraiment trop de temps, le temps 30 temps penser ezate et tozo koloba l'essentiel. Ouais, tozo loba essentiel et vu que ezaki juste un rappel poto kota na introduction ya incompatibilité ya lelo, ya spiritualité ya lelo oyo ya motu ye moko en dehors ya famille na ye. Donc bref, pour aussi ça par rapport à la famille, c'est ça. Il y a des réalités dans nos familles où ils ont ça là que mutu akoki ko bala n'importe qui te ou encore mutu akoki ko balate. Ouais, ça dépend. Il y a des familles où boro balate. L'interdiction les ali à cause il y a maman moko et salema et ba ancêtre en retour bazo ba makambo moko boy o ba esprit et salé là ba sacrifier ma bala. Misusu oko bala na yo moko bala n'importe qui te. Le soyo yo pona mwasi parce que yondo sepeli to mobali parce que yondo sepeli ba ko compliquer yo vie to pe libala na e ko vanda te ko simba te to solo bela ba cause ya incompatibilité spirituelle. Pourquoi? Simplement parce que ça na bato ebele akuta na mobali akuta na mwasi ba lingani penza, mais malheureusement ba vandi te ba bundi ba bongisi zo simba te pona nini parce que boko bala te ou encore boko bala na te et ba beti bino ba flèche ya modèle nyonso. Ana problème te, yo po na problème te, mais problème eza réalité spirituelle ya famille na ye to pe ya famille na yo. Et ça nini ezo réclamer bino. Na expliquer ki réclamation na ozongela ngo awate, tant réclamation ezo ganga ke abali pendant que akobala te, ça crée problème et retour eko beta eko sala ke bako zongisa yo yango bomona bana basi ebele bango so bakei kaka bazonga toujours na lopango wa famille. Akeli bala oka boti mwana moko aye kozonga certainement se retrouver. Mibali pareil bango babota kaka mais babala raté. Eza ba réalité eza na ba famille réclamation ko réclamer yo bino bo bala raté yo ke ko santé to bala okozonga. Donc ya ba biloko il faut vraiment ko telema na ko fungwa matope na lobela ngo na suka. Et comment résister ou encore kobima s'il faut to loba na kati ya bamakambo oyo peut à la fin tokofungwama tokolobela ngo. Et ndeko mwasi moko azwa ngolu bandeko kosakana na spiritualité te nde nalobai l'autre fois ba spiritualité ezali et famille na famille baza na spiritualité na bango niveau ya spiritualité kesene bandeko kindokeza kindokezali bakindokezali ya bandenge na ndenge yana nde omwasi moko bakomplika evi bango bakobala te tant ka bali mutu santé ezala su normal te abela kaka wana nyonso pwani po mobali na ya pusa na pembeni na ye te donc neti aza mwasi ya mutu moko boye na butu ba esprit wana ezala tellement jaloux na olinga kolobela nano ba mari femme de nuit sikoyo te. Je crois na okota ngo prochainement très bien ko fungolango en long et en large parce que ezoko boma mabale ebele na ndenge osakana te na ndenge osakana te ndeko mwasi abelaka kaka akobikaka mokolo libale okufa mokolo mobala kobaya alobi en tout cas ngana okorasu te wo mwasi ya ndenge nini to akezwa mwasi libanda nde ya kobika tant que libala ezaka mobala azaka na aobika te à moins que nzambe intervenir et pour nzambe intervenir il faut mutu azwa décision aluka nzambe. Bref toleki mpona kosukisa ndeko mwasi moko azwa ngolu akuta na mobala mondele et comme famille na selon mabongisi ya famille nde touti ko expliquer bondoki ya famille molili ya famille akoya kobala te bandeko baboma mondele batu mwindu baboma mondele kosakana na kindoki te mondele asala accident
abana ya circulation abana okumba mutuka mwasi azali na Afrique fala tinda mbongo libala atindaki déjà fallait ba finaliser makambu baboma mundele en fait ya ba réalité ezalaka bandeko tozo continuer na ba cause ya ba divorce incompatibilité spirituelle oyo tozolobela sikoyo nauti ko expliquer ba réalité spirituelle oyo ya famille ezopekisa mutu avanda na libala sikoyo na kolobela ba réalité spirituelle ya famille kaka te mais ya mususu ya libanda en dehors ya famille oyo ezopekisa mutu avanda na libala eza ebele euti wapi to ebandi wapi vie eza parcours mutu abotami akoli etanga akoli azwi conscience akomi mwasi akomi mobali ou encore akomi bon mwasi oui mwasi to mobali quand je dis akomi mwasi to akomi mobali donc je parle d'une personne oyo akomi mature akoki mpe kosala vie na balolenge moko boye abandi mpe koemprunte bavoi na ye oyo amoniki eza malamu mpo na ye mais malheureusement mingi na bakotambola na biso tokendaka des fois mpe koluka baproblème mosusu oyo lelo eza kolelisa biso oyoka moto ake kobala libala esimbi te non pas mpo famille eloba to epekisa to noko ndoki to mama to tata mais eza parce que ye moko akende kofungola baporte to akende komitimolela libulu na bamakambo moko boye asala. Les amis, actuellement réseaux sociaux eza ya koningana certainement ta mosu ozolandanga ozwaki mpe ba vidéo ya ba étudiant ya UPC ou encore étudiante si vous voulez bon étudiant parce que na ba garçon mpe baza ya moko moko par rapport à bililo tomoni ba étudiant ya UPC oyo tomoni ba vidéo na bango onga na lobaka divagation je sais pas ya mitakala na banete bomoni bana basi bolumbu baza kolakisa ba parti na bango nzoto misusu en plein acte sexuel toza sasa na ba vidéo wana surtout biso bapanzisa ngo encore balobeli babiloko wana les gens nous envoient maman tala mambo ezoleka okolobela ngo te neti nga nazala avant nalobela sur sujet il faut nazana preuve sinon te ozala mwa pasi pourquoi parce que réseaux sociaux ezala buzoba ebele et arrivé au sali émission mais après au fanda te zai mamba lokuta oza obligé il faut au démentir ou encore que no longola donc pour éviter tout ça des fois on a besoin tozala on a besoin ya ba preuve pour na confirmer et puis koyeba et tant on a vu ba vidéo fallait ko luka ko analyser koyeba na circonstance nini et puis pona nini ba vidéo ekomi éparpillé boye et puis eza ya mutu moko te to mibale te ya bana ebele bana mwa kitoko ya basi entre 17 16 à 25 ans na katikati wana bana mwa mike ya bien kitoko. Qu'est-ce qu'il y a eu en fait ba raison oyo ba vidéo epanzaneli eza ebele eza te ke ono mwasi mona mobali babebanaki mobali apanzi ba vidéo so ezaki ata moko peut-être toko comprendre ngo bongo mais eza tellement ebele misusu ezali vous voyez que consentement ya bango mibale ya bango mibale bazo filmer donc c'est compliqué mais ya kokamo eza ke bilongi ya bana mibale emonana te kaka bana basi ouais na majorité ou encore na ba vidéo yango presque nyonso bandeko bana oyo eza ba parents na bango te bato batindi bango baisa makambo n'est-ce pas bana oyo ezali famille te na bandenge moko boye ntango ba famille te na bandenge moko boye misusu ozala pe milimo ekambi bango mais tokota nanu kuna te donc quand je dis milimo à famille parce qu'il y a trop de réalités dans des familles mais tokota kuna te en fait selon ba information tozwi tango ba mamba porte-à-porte ebandaki ko régner awa
na meka kolanda pas mal ya ba vidéo, naza même na vidéo moi 4 minutes na chaîne YouTube langa. Ya ba mindele ba français na plateau ba vandi bazo expliquer. Et là ba fille moi je sais pas ba modéliste, bazaka ba fille o ba bana basi o kaka baza na ba net ba yebani ba sala peta msu ba mamu na bango bazo expliquer ba lobby. Des fois ba sala bango ba offre. Oka ba bengi yo tamsu ba yebi ke ozali modu ou encore oza peut-être mutumo oyebani osala ba mamoro boye ke ba landaka yo, tu vois un peu. Basenga bango oka ba biso no tinda photo na yo. Ça dépend, musu po oka moko alobaki alobi non. Des fois basenga tamsu makolo. No kangaka photo na makolo na yo. Kangi photo ka makolo to mona ka makolo no ndeza kitoko tindela biso. Otindi ba pesi mbongo. Ça dépend ya eloko ba kosenga yo. En fait, eza ba forme ebele, ba ndenge ebele. Ba jeune fille na biso ebele eza peke ba proposa ki bango ba mbongo ba exposer ba nudité, ba tinda ba nudité quelque part. Et misusu esuka kaka na photo te to vidéo ezaki penza ba acte sexuel. Bato osuko bazo sala ba makambo yo o bazo ko recruter, je sais pas, to lo bango ndenge wana. Donc en fait eza neti réseau moko boye, eza réseau oyo ba cibler to pe bazo cibler catégorie ya bana moko boye. Hein, parce que c'est plus le jeune. Et bon ça on a bana mike mikolo te. Pour moi la muke ba ebike azanano. Et toi les anano vierges nan ba salelité tout ça. Ba universitaire satanazo ciblé jeunesse. Pourquoi? Parce qu'abi que avenir à lobby eza jeunesse. Moi non que déjà université, à moi na moko azana ba probabilité belé vie ezala bien. Toyebi parce que 80 à 90% ya kobonga ya mutu na vie to boya ngote so boya oyebi ndete ezala na classe. Surtout na temps otoza lelo. Toi na antiquité te kotano peut-être ka business na yo tout ça, commerce na yo et puis après. Mais lelo ezala commerce ango côté musezo senga pe moi connaissance moko boy. Voyez? Toza anate. Donc ce qui veut dire tant moi na aucune classe. C'est que lobby à venir réseau promettre. Et bah parents ba se sacrifier ba tini moi na classe pour ba ebike. Classe yo bongisa mwana. Toyoka baboti yoka gangeli mwana kende classe pour le bozala mutu. Et le diable connaissant que bana wana bana venir mon meilleur lobby puisque yé objectif est ça ko détruire et koyiba ko détruire et puis ko égorger azo landa bana wana azo ko cibler bana wana. Et pour votre information ezakaka ba université mais ba école secondaire même primaire nazana ba émission musuna ko sala ya mwana moko na école primaire s'il vous plaît. Je sais pas na ba 5e comme ça parce qu'on a 10 ans. Muninga na ya mwasi aye azoluka a initier na lesbianisme s'il vous plaît. Et bozoka ngona sango voice ya tata ya mwana ana ezali. Et tant bozoka ngo lesbianisme vrai sens ya mo lesbianisme j'étais ayebi déjà ba point sensible ya mwasi azoloba na muninga na yeke gumbama na simba ona bateton, excusez-moi, na mitwa mabele. Pourquoi? Pour ayoka sentiment et puis après bakoma kosala biloko wana. Je ferme la parenthèse dans lobaki tina ba école primaire ezali yango ba parents il faut bo veiller likolo bana tozolo ba mama ba cause ba divorce pona nini po papa na mama ba vande sika moko ba bokola bana lolenge longo bani po lobi mwana abeba te parce que mwana oyo moboti azate to azobokwa na délestage azokola ndeke et kozala pasi mwana wana à se positionner. Pourquoi? Parce que aza mwana ayebite il faut ba canaliser ye. Voyez un peu bana oyo bandeko bazo ko proposer bango pe bo pesa mitakala bo pesa ba vidéo bo pesa ba photo ba pesa bino mbongo
bandeko mwana azalaka manipulable yango naloba mwana azalaka neka mwana 18 17 16 aza mwana bino bomona komi adulte mais aza mwana baloyenge mususu ya bakamarade akozala pe emporté sans qu'à réfléchir deux fois ebele bazalaki emporté parce que baimage wana so botali bomona mpenza bana ya mike abandi kobima bolimbisi mabele sika abandi kozwa baforma mwana mwasi sika ba 16 17 aza mwana muka aza bébé yo omone mwasi maa mwasi ta aza mwana. C'est pourquoi j'ai toujours dit les hommes sont méchants, excusez-moi, parce que ba dégâts bana mibali ba mamsu mibali basalaka c'est inhumain. Mobali ero violer muto liboma aza normal ya liboma te bo moto ezali ba fonctionnement nyonso ba faculté ezo sala mutu mais quand pona plaisir to pona posa ake ko violer muto liboma to mona ngo trop na ba Afrique wana ake ko violer mwana bato fazer et to intervivera des fois bana balabala ya basi ba shege okoma ibondenge nini ono mama na papa bakabwanaki to mama kufa papa kufaki siko okomi ndenge nini ba réalité pardon bokutana nango ote des fois ba policier bakangaka biso siko bosala ndeni boyoka ba policier o baza censé ya ko protéger ba citoyen non po batika biso des fois bakushaka biso ça fait très mal bana ba 12 13 14 15 ans policier tata mukolo makei kosilisa posa na ye na nzoto mwana wana c'est inconcevable. Bref bazo proposer bango bambongo lakisa motakala lakisa mabele lakisa et misusu ezo suka kaka na kolakisa te et bazo kende penza sina ba acte voyez un peu et ezo dépendre na nanya zo lukaye misusu pe zo uta na étranger misusu pe ezaka na kati ya Congo parce que ba vidéo mingi to moni e ba obima na mindele te na ba arabe te mais na ba tumwindo donc bandeko na biso ba congolais malheureusement Afrique ezaka mawape pasi et pourtant basa bato kokanga c'est facile bozwi bana na bo interroger bango e bandi ndenge nini e bandaki ndenge nini nani akotisaki bino nani azwaka ba photo c'est donc eza facile ya ko récupérer ko ya ko repérer bato wana et puis ko tia bango na baboloko mais malheureusement soki bolandeli bokoyoka ata mususu bato baza na sima makambo oyo même bakonzi bazali yango bomoni Afrique po ebonga eza pasi bato balobaka fumungi mbango alotaka ndoto amonaka vision Afrique ekoma Europe ekoma Afrique bolotaka bandoto bolimbisa ngai peut-être les gens vont se fâcher nayebi pourquoi nazoloba bango bisika motema mabeza bisika bolingo ezate parce que commettre ce genre ya ba abomination eza kozanga nanu bolingo ya prochain mwana oyo boti okoki jamais kolinga mutu mususu asala ndenge wana siko mwana mutu mususu mwana yo ti et là où il y a pas l'amour ya où la pas l'unité nzamba salaka te bokosangisa bamayele na bino bokokene musika te. Par contre mindelo tolobaka batu mabe ba occulte et consort bazalaka na amour du prochain bandeko tovandi na bamboko bapesa biso mbongo social so bazali na bolingo te balinga bapesa biso yango te mundela aza na souci ya mobola azwa ne fiske le minimum ali atalipa mais botana na baafrike na biso ka bato bazwaka nde bazozwa dans Afrique toloba particulièrement na mboka na biso Congo tozaka na deux classes classe moyenne ezalaka te extrêmement riche extrêmement pauvre et bato baza déjà na bozwi bazo s'accaparer na nyonso il s'en fout na babola c'est ça le cœur ya mutu mwindo richesse ya moyindo motema mabe botande bosa bana bato bana baninga et na ba vidéo wana eza tellement sensible il y a de ces filles là au mona penza que non a mwana moke ayebi makambo nanu te azo peut-être ko banda ko yeba ngo sika siko lezala na muninga na ye mwana po amesana mais tata mwa mukolo asale mambo mikolo
et vous pouvez sentir oyo babengi body language na elongi ya mwana ke mwana à l'aise te azoka pasi bolimbisa ngai nabimi na sujet te nazoya bana oyo lobi aozala na besoin libala batu oyo bazokende ko proposer bango ba marambo la majorité encore la plupart so bolandeli ba bato normalité ce sont des gens oyo baza na posa ba travailler na ba étoile ya bana oyo ba bato ba kota ba maison bazazaza na ba marambo belé basengi ba sacrifice basengi ba chance bato ba aura ya bana apesi mwana bato mbongo azwi chance lo azwi libala azwi lobi mwana oyo akoluka libala. Vous comprenez pourquoi na beti lisolo molai? Voilà, akokuta na ta musu pe na mobali mais oka réclamation egangi pona nini parce que ye ya ye libala asi ateka ou encore chance na ye ateka étoile na ye ateka donc bako utiliser bako salela ye ce qui fera que ekozala pasi lobi azala mwasi ya moto. Vous me comprenez? Tokomokoma presque na suka nakopesa peut-être 2 ou 3 exemples ya ba mambo na otoloba siko yana ndeko mwasi moko akoti Angola congolaise de père et de mère toyebi kande to ya koluka ba vie akuta na mobali na Angola à l'époque angolaise ina Angola nzamba sali grâce babalani enaka elibala mobali akomi impuissant baluki solution rien bande au moins sini na openda ko ndima vana na mobali impuissant bite simba te mwana benda nzoto nzamba yako sunga ye ayeko ya Europe tango ya Europe na otanga koma mboka te nzamba sale kasa akutani na mobali mususu chance pe mabala ko babali yepe na obala wana inane ya libala mobala bete impuissance 2 fois. Une fois n'est pas coutume. Ce commis 2 fois est commis et libala ekufi. Vie est continuée. A koutani na mobala misato. Même histoire. On déplace à monaki. Non, il y a un problème. A quel luka mosali na nzambe. Dieu merci pour elle. A koutani na mosali na nzambe ya malamu. Ndena ko bondela. Mosali na nzambe yoko zo révélation. Ya mobali moko apesaka eloko songolo à partir ya bakado nde baeki ko repérer la personne en question. Ezalaki professeur na ye ya université. Muto abanda ko bimana ye. Professeur wana zala muto ba loge ya bakisi. Yende muto aza à la base ya destruction ya ba mariage ya mwana mwasi wana. Est-ce que vous me comprenez? Tolobi incompatibilité spirituelle na domaine ya libala ya ba problème ya ba porte o muto yemo afungoli. En dehors ya famille, tolobeli famille, n'est-ce pas? Voilà. Moi, la mwasi, azalaka likangu ya professeur na ya université. Ba para ba yebi na bango pété. Moi, la mwasi, nyoso akoli, n'est-ce pas? Il faut sa vie na ye. Et nzokande, professeur wana, azaye mutu malamu te. A compliqué ye vie. Tala bana batunde ba frappé na ba impuissance. Mais curieusement, à chaque fois bakabwana mibala ngo kabakabwani une année pardon ou encore 1 à 2 ans après akoyoka bo mobala ngo abali siko abali ndeni c'est que abongaki voyez un peu bana oyo lobi bakokomaka basi bakozalaka na besoin ya mabala bakozalaka na posa ya mabala akokutana na mobali lobi ezaka bana basi te c'est vrai dans la plupart des cas. C'est plus les femmes ou encore les filles. Nazoloba par rapport il y a ba mambo to mentionné, ba vidéo to YouTube komona, c'est plus des filles, n'est-ce pas? Voilà. Mobali azo bimana ye, ayebi adam na yete. Ebele bazalaka na ba copain. Copain wana zaita mususu na muta misala mabe, azali na tada mabiente. Et yo yebite moi mususu akuta zana mobali mwasi pardon moi la mwasi azana mobali qu'est-ce que je dis bon ndenge mo mwasi azana mobali azana mwasi mais bazana ba copain copine et ça dit que les garçons fallait voyager avec poto
rencontre suka na chéri na ye ba au revoir nde ezalaka la fille azalaki tellement ekosilika ayebisi ye sikoyo nde ozokende wana otiki ngaka ayebisi ye me eza circonstance na choix te alobi na ye mwasi ya suka oyo mateli na vino eza ngai. Voyez par exemple, et le frère est parti lobby et compliqué ye vie problème ya kovanda na libala soki azwi mwasi oka kimobali ezosala te. En fait eza baréalité oyo ezala mibala ezala bana basi bazokutana nango na parcours na ye. Ozala na chéri moko, ozala na mwasi moko, ozala na mobali moko, mazala mutu misala mabe, azalaka occultiste, azalaka ndoki misusu ba alliance o bato bakenda kosala bango moko kaka ba mambo tozolobela nayebi keza ba masolo toyoka ebele bomelana makila na mutu bosala ba déclaration pacte ya maloba ezalaka bosala ba pacte na maloba ke bokoki kokabwana te yango tu es au son de ma voix nano bali te tu reconnais que oleka na banzela moko boye to po sala ba pratique to ba mambo tozo mentionner. C'est le temps ya oluka mosali na nzambe et ya ko renoncer na ba maloba wana ya ko renoncer na ba acte posé na ba biloko bosala o lobi ko compliqué o vie. Ozana besoin mwasi lobi, ozana besoin mobali. Okuta ata msuna mobali abieto mwasi ya malamu o ko sala bonheur na yo. Malheureusement lobi na yo passé et rattrapaka mutu. Oui, faut faire très attention. Passé ko rattraper yo. Yo kansi ke eleka esila nango. Te eleka te esila te. Eleka te esila te. Eleka te esila te. Akokoma kozonga lokola mobali ya butu. Akokoma koya lokola mwasi ya butu. Parce que yo na yebosi bobalana na butu. Ce qui veut dire na moi et ozala pratiquement impossible ozala mwasi ya mutu mususu to mobali ya mutu mususu. Bato ebele bandeko bana ba problème sérieux ya ba mariage spirituel à cause ya passé. Na pesa exemple ya bana basi oyo misusu pe kaka nde bazo exposer ba bolumbu na bango bino bakanti bato bazo mona bango parce que nudité eza sacré. Muto amona bolumbu na yo na téléphone na nini tu sais pas de quoi aza capable ako sape vi na yo kanda zo mono na bolumbu wana. Voyez mpe na photo wana utikali bolumbu ako salo buzoba salo manœuvre abebisi vi na yo azui chance na yo azui libala na yo et otikali vide lobi koko so na libala problème na libala mibali bayaka bakendaka sans préavis okuta na jamais na mwasi ya malamu ou encore ato okuta na mwasi ezaka oka mwasi ya boyo sans raison wa mobali mabete oza bien okabaka pe oyebi pe olengela mwasi mais lo nyezo sala ke bazokende nde place to chiter lelo poto kota na ba mariage spirituel et j'en parlerai en long et en large. Na olobela sur esprit incube et succube. Oto bengara ba mari femme de nuit. Ba kota ndenge nini. Déjà na fungoli na introduire na lakisi moko ya ba voisin moyen o ba kotelaka. Na ba exemple on a pesi. Bana wana kaka na ba bolumbu na bango ndenge tandami ndenge wana. Ba ko contracter milimo wana que vous le voulez ou pas parce que ça va porter. C'est pourquoi il faut faire très attention mes bien-aimés. Ça là très attention yom to tambola rabitambola tambola. Oza kitoko zo sala kitoko na yo mobali nyonso kolinga. Mwasi nyonso kolinga. Tu cours un danger. Ozo courir ba risque. Oza na besoin libala lobby. Oza na besoin ya mwasi to ya mobali lobby. Et ekokoma problème au vanda na ndako libala. Ezo kipete mwasi to mobali. À cause de ces choses. Bande koto suki awa. On a lelo. Et prochainement par la grâce de Dieu. Donc, continuer to relobela sur esprit incube et succube ou encore to bengara ba mari femme de nuit. Nzamba pambola bino bo partager ba émission oyo borobikisa certainement ba âme ebele. Abonnez-vous massivement sur MDGD TV Mafuta Sika. Le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Na lingi bino mingi soutenez nous na nyonso bokoki. Vos conseils
Bah, remarque, et ça, welcome. Quant à moi, je vous revois prochainement. Merci beaucoup. C'était la pote de gentil, la grande dame, na émission Toli Katina Bonzambe. À plus, au revoir.